Mbote na bandeko bokolanda biso na mokoma lelo topesi bino susu mbote partout nyonso bokutami na bandako bisika nyonso bokutami bambote na bino ebele bambote na bamama nyonso bambote na bana basi nyonso po toza na mois ya mars mois ya femme mois ya bamama topesi bino mbote bamama oza mokolo oza mwana moke oza jeune fille mbote na bino nyonso partout nyonso bokutami na mokoma lelo mokili mobimba to fêter le 8 mars tozo continuer nano na mars yango tozo continuer ko fêter po tozana na mars nano esilite na yango ebele ya bakoko na biso ya bamama na biso kala bato kala basi kala babundaka pona kopesa valeur na mwasi baye kopesa biso le 8 mars ba installer le 8 mars mais na année mobimba toza kaka na le 8 mars te toza kaka na mars te na année toza na 365 jours na année donc elobi ke toza kaka na le 8 wana te toza kaka na mars te toza pe na ba mois mosusu toza pe na ba jour mosusu na yango tolobela kaka le 8 mars na biso wana te tokoki pe kolobela mwa moke ba papa na mwa na biso ya mars ezana mibale ebele na mokili oyo ezana bapapa ebele na mokili oyo bazoniokwama mpona basi ezana basi mingi na mokili oyo bazoniokola mpe mibale na ndenge ya moke te mibale ebele basali baexperience ya mabe mpona basi mingi bazoniokwama na bafoye na bango na mabala na bango na barelation na bango basi bazoniokola bango mpenza na ndenge ya moke te baza na mokili oyo mibali ya bongo baza mibali ya lolenge wana o basi bazoniokola bango baza obligé te ya kofete kaka lolenge biso basi tolingi bafete na biso elongo non baza pe obligé te ya kosala kaka quelque chose le 8 mars wana baza obligé te mais pona nini ya liboso le 8 mars wana eza pona mwasi nyonso eza bongo mais pona nga le 8 mars eza pona basi oyo baza na conscience baza na maturité na bao bayebi pona nini le 8 mars wana epesamelaki mwasi na mwasi aza na conscience ayebi pourquoi journée wana epesamelaki nga wana nde tondimi journée wana penza eza pona basi wana po mutu nyonso ayebi ke le 8 mars eza journée de la femme mais mwasi nini oyo epesameli journée wana ndeko mwasi oyo ozolanda biso eske oyebi journée wana valeur nango mois ya mars oyebi valeur nango soki oyebi valeur nango te lolenge nini sikoyo mobali akoyeba valeur wana soki biso basi tozoyeba valeur ya mars wana to batiela biso le 8 mars wana tozopesa yango valeur te tozomemana kaka na loyenge ndenge wana eske mobali akoyeba ngo ndenge nini mobali akopesa biso valeur na journée na biso wana ya mars mobali akoyeba ngo ndenge nini akovalorize biso ndenge nini soki biso moko tozomiyeba te toza wapi pourquoi epesameli biso tozomemela ngo ndenge nini ebongo pa mobali kozala ndenge nini eza na basi mingi bazosenga badroit wana bazosenga badroit wana me bazoyeba ndenge ya kogere yango te ntango bapesi yango bazoyeba ndenge ya kogere yango te na mwa ndambo ya mibali oyo bazoniokwama mpo eza mibali nyonso te mibali oyo basi bazoniokola bango eza na mwa ndambo na bango mpe bazwaka baresponsabilité na bango lolenge mpenza esengeli mobali azwa baresponsabilité na ye ta mosusu kutu mwasi asala eloko te ubi asala mwa mosala moko ya moke me aza na te ebele bana pesi bakola mais omona mpe mobali ye awuti mosala akendaki banda 6h wana ti ba 17h 18h azozonga ndako mwasi banda simbaki telefone azotia kutu kateke mobali se ayaki aza kutu na te ya mobali te banda bande kosolola bamasolo nyonso na esi abeta azorepete azoyeba teke mobali aza na ndako eza mpe na basi mosusu soki abandi kogangela mobali na miso ya bato na miso ya famille na miso ya mutu nyonso ozwa ide te nga kutu mwasi na osepela te bongo mobali
po eza na basi openza baza na respect ata moke te ya mobali ali komona te ke bato baza wana mpo na ye etali ye te soki esengeli agangela mobali akoganga baza basi ya ndenge wana oyo yango nalobaki na ebandeliki eza na basi oyo bazonyokola mibali ya ndenge wana bazonyokwama ya solo. Eske basi ya lolenge wana oyo bazopesa mibali pasi bazomerite bahonneur ya journée de la femme? Mibali oyo basi bazomaltraite bango oyo bazonyokola bango na bolingo na foyer na bandako na bavi na bango, eske baza oblige ya kohonore journée wana? Baza oblige ya kofete na biso journée wana ya kosala quelque chose pona mwasi na journée wana? Tango tozo fete toyebaka origine tina nini ona nini eza na importance moko boye journée wana mobali mibali toyebake eza na basi mingi journée wana eza important pona bango. Soki oyebi ke eza bongo pa mwasi na yo sepelisa ye sala mwa geste moko boye ekosala bien. Mwasi yo moko il faut oyeba soki ozo mérite journée yango to te. Salela mayele sagesse conscience na yo ezala pose oyebo telemi wapi oza nani pona kosukisa mama mwasi partout nyonso kutami mwa oyo eza pona yo mwasi makasi Nzamba pambola yo amona yo mama nyonso esika nyonso kutami na bilanga na wenze na musala na me place no ya musala ya kisoda partout nyonso mama kutami mwasi mayele mwasi ya sage Nzambe amona yo po mwa oyo eza ya yo mama nyonso abwakaka mabolongo na ye na se pona kobondela na tina mobali na ye ya bana na ye ya foyer na ye ya famille na ye oza mama makasi mwa oyo eza ya yo mama telema lisusu na mabondeli. Nzamba kopambola bino bo partager video mwa oyo eza ya biso. Nzambe amona bino partout nyonso. Soki bo sepeli na video na biso mokoma lelo bo partager mama ko bomba message ote papa soki otali ko bomba message te partager na baninga mususu tango mususu pe bako profiter ata na mweloko moko mokie o biso tobimisi awa ekosala bien. Nzambe pe akopambola yo bo s'abonner ona na s'abonner ta moni video na biso a s'abonner. Merci topesi bino mbote ba mama nyonso ya la grâce divine mbote bele mbote tolingi bino mingi tokutani mbala sima. Merci.